Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Vidéo nanga les vidéo otozo bonga mangana bino. Get ready with me. Eloko boss o na kocha ezali prime. Nde na kocha na elongi. Donc bobi ke prime et da kabiso pona elongi na biso ezala vraiment mat, ok? Ma foute bima mingi te. Nabi que ça fait longtemps que tout ça la vidéo comme ça. Mais le quoi bien c'est un resto. Nabi pourquoi pas tout bon les belles dames ensemble et ça la toujours bien. Là non c'est la défaut de thé à naze na américain na mélangé mais avant que na défaut de thé na ngai na kocha le bosso concealer na ngai ya orange pour que na bomba ba mo ba noir à miki ke zala na elongi mo ba fatigue bozomona tellement que sali mosala elongi za d'abord fatigué na timo concealer na nga orange wana pona efungola nga elongi elongola nga ba tightness na se ya misu après na koya kocha ozali fo de thé na nga ya américain na ya naze soko lingi oyeba numéro na ngotiki na commentaire na se na koyebisa yo. Donc voilà, non mélanger deux fois de thé après wana na koya kobeta ngo très bien na elongi na nga. Donc l'autre la ta perruque l'autre aussi la kaka soupe na biso boye naturel ya mikuse. OK? Donc voilà, wana na beti fois de thé na nga vraiment kitoko monde fois de thé na nga evandinga na poso et match vraiment na maboko na nga evandi kitoko. Après na kosala ozali concealer ya LA Girl na couleur ya femme et on est dans salela na linga concealer au mingi mais concealer ozalaka vraiment gold na linga couleur nango mezaka gold mingi zala epopaka vraiment te et yango ki na bakisa yango na couleur mususu o ya concealer ozali ya couleur ya makasi kengai donc na bakisa mpona esala ki na se na ngana epesa vibration, OK, et vibrer vraiment. Donc voilà, on a tie concealer na nga ina kocha ozali fenty ya contouring na contour elongi na nga na fenty et na ekobenda eloko leki kobenda na make-up ezate, OK, ba les belles dames là te kobenda make-up na biso mama na ngai tango tiaka poudre na yo tango saka contour no ya elongi kozwa katan zwa ta na otongo zobenda biloko na obalola biloko na yo esangana ebela kitoko. Donc voilà, après na ko esko kobenda o ezali concealer nanga ona chaki dans la 20 secondes pour quelques minutes après na eko bendango éponge nanga na chaki yango mai et na fini yango makasi mai nyonso longwe bon ko aider ki pona concealer na e benda na vraiment smooth ne bozomo na wana et ate ko tika ba ligne ko tika ba ligne te donc be chama e fina, OK. Après ko benda concealer nanga na ko la poudre na ngai o na kocha na se personne chiki ba concealer na biso po elongola ba mafuta wana kombo zomona ndenge video ezola kisa. Misi siko elongi na biso tokoti na oyo eza makiki na makiki na nga nazotia oyo ezali wax oyo ezalaka vraiment très bien soko otia yango na bamakiki na yo ekoningisa bamakiki na yo te ekokangisa yango comme ema. Donc voilà, wana na peigner basuki na nga wana très bien ya makiki na wax et nakotika wax na nga ekauka avant que nataye crayon et wana nakobanda siko na misu na nga nalingaki vraiment ezalanga vraiment simple parce que bilamba na rolate ezalanga bilamba ba couleur à makasi te nalingaki vraiment facile na misu pe rapide. Donc voilà, on a tocha musique tout le monde misu na biso ezokende, OK, vraiment simple misu oyo. OK ma belle, wana skona kokota na makiki na nga donc na tie wax na nge kauki et là nazo tracer sur makiki na ngai donc makiki na nga na tie comme ça ma belle et ko bouger TP ko bima vraiment naturel. Donc voilà, là na ko brosser makiki na nga c'est toujours mieux que celle la crayon chocolat. Donc nga vraiment na nga crayon na chocolat wana na tie et na masser makiki na nga très bien. Après na ko esko ko
kotaye yango na concealer na ngai ya LA Girl Poma oyo nasalelaka yango nde nakoya kotracele makiki na ngai et regarder comme makiki na ngai ebimi vraiment propre donc makiki esalaka kaka bien soki basali yango kitoko so osali makiki no kitoko ata soki no couleur ebele te na misu mais okomona ke makiki na yo déjà eza kopesa makambo. Après na kozwa brosse na ngai ya blender na ko blend sema likolo na tie eloko te na blend yango likolo po esangana na couleur na ngai très bien et nakoya kotia oyo ezali poudre na ngai ya Mary Kay na kobenda elongi na ngai comme bozomona elongi na ngai ebimi nga lokola soki mpe nani na koloba nayebi même pas mais ma belle awa sikola rose azwaka temps mpona kobenda bapembe wana nyonso bozomona il faut elongi ebimisa couleur ya kitoko donc nabendi vraiment elongi na ngai nake na kingo nake na matoi parce que oza na mposa te ke non elongi no ekatanake kingo elongi couleur mosusu matoi couleur mosusu après kobenda elongi na ngai nakoya kotia oyo ezali fard à jour ezali ya marque yango mpe nalingaka fard à jour oyo mingi namonaka esimba ya couleur na ngai donc voilà là napakoli fard à jour na ngai na matama nakotia yango mpe na zolo e nakotia yango mpe likolo wana ya mbunzu comme bomoni donc nabendi elongi na ngai après nakoya kotia oyo ezali Gold Deposit engengiseli ok donc boyiki nazobima il faut na ngenga là nakotia engengiseli mpo na ngenga donc nakopakola engengiseli na ngai na bajour comme bozomona wana pour ke na ngenga epesa ngai makambo e nakopakola yango aussi na likolo ya zolo e nakopakola yango aussi likolo ya munoko après nakoya kotaye bisika oyo concealer na nga ebandi na taye yango e na bendi lisusu ma belle eloko eleki kobenda na make-up eza te yo bendaka make-up no combien de fois il faut kobenda make-up donc voilà. Wana tokoti na misu na ngai na kotia sema crayon na ngai ya noir nayaki na ngai mposa bacouleur na sa misu te donc nalingi ya couleur ezanga likolo ya misu comme bomoni couleur moko vraiment simple après nakoya kotia oyo ezali spray na ngai ya koset ma make-up donc spray oyo eza vraiment bien alake donc naye kotia des spray na ngai ya koset make-up eza vraiment ke na mposa make-up na ngai ebouge te ok après wana nakoya kotia oyo ezali mascara natie mascara likolo ya cils et natie pe mascara na se ya cils mpona efungola biso misu kaka ndenge ezalaka donc voilà après tokoya kotia oyo ezali faux cils donc soki olingaka faux cils te otikali comme ça même boyebi ke la rose alingaka faux cils mpe likolo nango naza na suki ya mikuse donc fokana nata faux cils e nakoya kotia crayon na ngai chocolat na lèvre na dessiner lèvre na ngai na crayon ya chocolat e nakoya kozwa oyo ezali gloss na ngai ya nude nalingaka mpe gloss oyo mingi donc natia yango wana très bien natie sema mokie e nazwi brosse na bandi kobenda yango mpona ese mélanger na crayon na ngai chocolat très bien après nakoya kotia oyo ezali gloss na ngai ya fenty nakotia yango likolo mpona nalingaki teke ezala mat nalingaki ke enginga donc voilà là naye kotia gloss likolo wana tosilisi lèvre na biso vraiment joli simple couleur joli j'aime bien vraiment esalinga vraiment monoko supu esalinga monoko sauce et maquillage na biso regarder eke pour ma couleur moko na poso nzoto na ngai après nakoya kotia crème na ngai ya suki mpona kosala ke suki na ngai ezala curl na otikaka suki na ngai bongo te mwa crème esala yango bien après nakobalusa suki na ngai suki yango mpe ekoli mwa ndambo mpo modele bakataki ngango na se awa pardon après maquillage na biso esili bale belle dame regardez-moi ça hein maquillage evandi na poso vraiment joli j'aime bien donc couleur moko vraiment naturel na bato balingaka trop de couleur te maquillage oyo kozala mpona bino après wana nalati bilamba na nga et look na nga c'est comme ça I like it parce que c'est vraiment simple mais c'est joli alors versons nous allons non peut bientôt tika basuki na biso pardon bisous. Voilà les belles dames voilà maquillage na biso esili comme bozomona ke là vraiment maquillage na nga vraiment simple le nazo kende anniversaire
anniversaire il y a copine et les cas qui déjà je pense 2 semaines passées alors qui vraiment la poste bimaté mais les lots autobi que pourquoi pas to bimato célébrer anniversaire ça l'a toujours bien ceux qui nous ont pas sur une année de plus ça l'a toujours bien moi resto na ba camarade de ça la kaka bien donc voilà l'autre qui est restaurant anniversaire à Jocelyne bon mon habitude sont aux on a girls night donc ça soirée avec les filles quoi avec les copines biso rabasi mi bali bazate ok donc on a ça vraiment maquillage na vraiment simple na ngete ko ta perruque na tina pe mi sa perruque na ndako te mek na kina ngape chez eux te na ya ko zo ba mi tout pas wana te ke ko sala perruque nga moko na ndako mais sinon te suki na bo monyo ndeni tiki na commentaire na c'est ce que moni que suki oyo et simbi nga na couleur na gardango comme ça bien continuer ko ta perruque te na commentaire na c'est et ko sala nga bien ma casse beaucoup mon look na nga so na komi na restaurant pour ça j'ai na retard na la ti jumpsuit na nga ozali ya marine serrée et na la ti ozali veste na nga comme ça ezali veste ya Zara et sapato na makolo ko zala ya Louboutin et ça qui na nga na ko simba ezali ya Gucci et na mon lokwa ke suki ya mikusi zala toujours bien pour la lunette to me quand on a bino awa avant que na ko la ton ami so bato bimi bien té donc voilà na zo lunette na nga ya Vexas o na ngina chia na personne là ta oyo to na ta oyo ezali trop na mona là ta oyo noir parce que tellement que na côté si noir c'est ça que na là ta noir donc et kozanga comme ça pour mon comment na la ta lunette to na la ta lunette te bon mon comment avec lunette donc on a droit ceux qui me coussé bon à moi lunette ça là moi différent hein c'est ça qui n'a bien que ça ce soir à lunette na vraiment si tu n'entends la restaurant on déguise ali c'est ça qui na coach lunette na coach lunette nte na kozana nga sans lunette pour na pas fossile mais look na et kozala nga comme ça comme vous mona vraiment simple ça dans un restaurant donc ça anniversaire donc qui n'est qu'à to enjoy na ba fille ça là toujours bien donc le baming te va les belles dames wana to qui na binombango na restaurant va que caméra na biso batterie et si là donc on met vraiment qu'on filmer les bino soirée na biso auto passer dans la fille ok à tout à l'heure. Voilà ma belle on a un coco mana resto donc ambiance ça qui vraiment kitoko et regardez-moi ça va food eh biloko ça qui vraiment non ba restaurant au babi kolamba biloko de ça qui vraiment kitoko pe prix na bango zalaki na loba moins cher na neto liaki na neto melaki et na mbongo to futaki oh my god donzima qui même pas prix ya musuni wana ne bozo moneze bon ma belle et bangi so même pas prix na ngoza qui vraiment pour mon corps vraiment kitoko et là toi na Jocelyne birthday girl voilà dans un anniversaire naie donc voilà tout pas ça qui vraiment ta mon corps vraiment kitoko to lié to meli to seki non et mon cause à la bien et ça que tout le temps mais et mon cause à la bien après peut-être 3 mois peut-être 6 mois peut-être une année beaucoup tani encore kabino bino basi et moi resto ça la bien et botu nanga nini na ekutana na Yves alati lamba ndenge moko nanga mais couleur différente comme si que to bengana ki que to lata ndenge moko mais anyway donc j'aime bien les gars qui vraiment qui to konabi ki l'accès ba les belles dames look nanga te look nanga c'était comme ça tiki dans commentaire na c'est au moni look na biso koma mais moi j'aime c'était différent c'est happy birthday to you. Voilà ma belle, on a vidéo na biso Suki Awa, j'espère que vous aimez, que vous sentez que vous allez abonner, que vous partagez, que ça l'a bien makasi, tinate et comminatina, bye.